tout comme on va dire que la mission interdit à moins de 18 ans. Et comment on va filmer. Elle a raison. Mais, photo va romper les lots, la musique est en zambe, malheureusement. Ça la même la musique va biso. On dit. Tu connais l'église catholique, tu connais l'église kimbangiste, tu connais l'église belé. Mais, na mona na tel ensemble en zambe va se boire à moto. On dit. Et nous, on a par exemple, pour nous, ils allaient qu'on a la musique dans son mokili. On peut la part, on a dit tout à l'heure, général Kamouna le Bakiamo, qui est beaucoup tapé par ma pasteur, beaucoup tapé par ma tébélé parce que ma bise à partout, maman. Ma bise à la tête pour la musique dans Bissot. Mais ceux qui artistes ou le Lubino Boyandi, le téléphone, ou qui étaient dans la F, peut-être aux occasions, aux la difficulté, au reprocher, ma cambazo reprocher la musicien, parce que n'a dans la salle effort, n'a dans la moi propre. Alors, question de sous lui m'a dit, awa, ma canisine, tous dans le mot pour la violence de l'Afrique, la commune en Boga Bisso. Oui, et ça la biso passe mingi. Et ça la biso passe mingi, il y a un thème tout ça abordé dans un botozo pour dénoncer Makamboana. Mais, papa, tu dis que ce mot a dit, ni tout ça là, par rapport à la violence. Puisque l'artiste musicien, tu dois sensibiliser la population qui est malamouté. Il faut que tu aies ma violence. Là, on a dit ça, ça, la violence. Là, tu as ONU. Avec ça, il dit tout ça là. Il y a poliomyélite, ils ont des gamboka. Tout ça là, tu as mis la poliomyélite. Il y a qui n'ont rien à voir dans l'album Nangaï. Mais peut-être que ça a une promotion en apôtre. Pour lui répéter. Ils ont tout ça, ils ont des talents au niveau de Congo, au niveau de la radio. Tout ça a quelque chose en tant que musicien. Je pense que les gens ont ça. Ma cause où ils ont la gamboka, nettement où il y a viol, dernièrement tout le temps, on a compté à ONU. Tu me dis que ma femme au basali battue, ma femme au basali violée. Tu me dis vraiment tout ça est fort parce que tu veux dénoncer quand même certaines choses. Alors, nous connaissons nous sommes tenus sur l'une aparté. Du coup, à mon avis, Myriam Makeba, dans la Kidube, Bazoye Manzembo, je suis la régime Elongwa. Oui, il faut aller dans le contenu de Myriam Makeba Bazalaki, Balaki presque à côté à Banoir, dans la Kidube. Mokili Mobimba, ils avons cette réalité, la politique, on est apartheid. Ils allaient nous monter sur le cadre de l'Ambogo. Je pense qu'il faut comprendre quand même comme la situation en haut, même le au Congo, papa ou Mbaïma qui nous moment contre l'apartheid. Nous sommes presque libres. Il y a un parce que quand il y a Mandela, il y a un qui défendre le Mokili Mobimba. Donc ils allaient nous monter sur le cadre. Et puis, maman ou a des gens en Allemagne, il y a ça le bas qui a déjà, il faut que tout ça libre. Il y a un ça c'est plus facile à Oloba. On est dans l'Oloba, na veille de tourner l'Oloba boye. On est dans Kamususu, même Mboka Babo Bongsa on a télécommande. Même télévision on a utilisé télécommande, mais sauf pour pousser les musiques et télécommande pour que ça sous-sauté. Ma Kamususu on a la carte, même pour comprendre que non. Et nous toujours le prochain bande de Konabiso et ça l'a maraté. Bande de Kamususu on a awa ya pour tout cas là. Zomona. On a contre on a battu le pour le Congo, a eu beaucoup de comment on a biso bazaïrois. Parce que si tu as été dans mon tout, tu as le film de temps à dans le Zaïrois. Aux autres, on a photo de la réalité, mini chez un Katamboka. Et puis, la réalité, nous avons un Katafik. Nous avons Talaka Kadaski. On a pouvoir le voir comme bombarder même peuple. Voilà. Donc, vous comprenez, allô? S'il vous plaît, tous autres émissions, nous tout vous savez que c'est là, ou bien au sur la place et au Canada. Alors Félix, on va aller le besoin d'améliorer. Oui, dans la question de la générale Kamone. Il y a le but qui on a remercié Mingi. On a remercié Mingi parce qu'il y a au moins un petit biseau, date où biseau tout ça va, tout le monde va concert. Et donc, il y a le but, peut-être le but, on a moins Kanda, toi le but, on a moins Nagaki, moi, on a moins Kanda. Général, voilà, c'est pas une parce que au petit biseau, information que c'est sur le cas. Les Kambo et Kami biseau, c'est au bêta sous tes actifs colonie. Il y a le but. Si nous conduisons à Mboka, à Olongwa, les trois niveaux bêta. On dit que, bandate, bandaki, nous tapez les réponses, nous tapez si la précision en azate.
biso toza na besoin de la précision wana pour permettre biso tout le kaso ba problème te tant yo lobi ndingo na moto ko bimela ngai lelo abitanga concernant la banete général Kamona lobaki il faut que la likambo bo sala mambo ba simatu na kobeta il faut que ngai te artiste faut moto na mona ngwani tina zoboya to ndingo za kawo akomo kima ba parce que akomo na ba moyen to ayebani déjà non merci beaucoup général Kamoni Sibisona qui effectivement mais nous le bagage n'est pas général les biso ba traître na ba collabo vraiment ça n'a pas simingi en général so ba no na émission bandele bandeli pour remarquer que biso peut toujours bunda na ndenge na biso toujours bunda na ndenge na biso ou biso ndenge to ko sala na ko sala pe na ndenge mo ko ba bokanga te voilà faut ba yango faut ba même au ba makambo ya États-Unis te au makambo ya France te au makambo ya Allemagne te au makambo ya mboka oyo biso ya Afrique wana mboka ti lelo mboka ya bakanai zomona voilà otangelinga komo ya bashibia otangelinga komo ya batu mususu ona na kini na ukuru ya mission totangi yango bona le petit zomona na likambo ya a expliquer bino pete pour comprendre kaka kufinaye vraiment on a ligne aussi la ndingo la te voilà nous on a rôle bandingo na vraiment pour mon la traite pas la mission vraiment ça n'a pas fini pour tout ça la traite tout ça va collaborer biso to les artistes musiciens on a le rôle de mutu oyo akombaka to na compagnie moko ya nettoyage so ba lobi na kino le matiti kino le sanité oyo parti politique mo esala ki na okende kino le matiti oyo PDG mo esala ki na ngolongo la pesa OK. Ok, merci Mingi Félix Wasekwa, na bande konus bazolanda, tozo kene vers suka, togo okanga mutu, ata mayele lekie 3 heures bitante, a rolemba oza fatigué, alors tozo bande ya suka, moko, et puis togo pesa mot de la fin, m'inviter na biso à préconiser moi baïdé. Alors tozo Neko Charlie, mboko zobenga na intervention na yo. Oui, merci Mingi papa. Merci mingi na ndeko na biso oyo toyambi mutu munene oyo to bengi artiste munene na mboka na biso mutuna nanga na okela nga musika te parce que bandeko mingi na landaki nano ba banda koloba pe na loba nanga pe na mwa suka kwa na yoki alobaki eloko moko ya kobanga mingi koyemba ndenge alobi ke ba artiste bazana danger na mboka wana mais ngana koloba boye na yoka nzembo moko jibe mpia na yemba exode rural na asir aza wana yebi aza musicien ayemba ndenge kishasa za salite ayemba makambo ebele na nzembo na kati ya nzembo wana donc soka yoka ka nzembo wana akoyoka pena ba vérité za na kati ya nzembo wana et puis batuna ki jibe mo mokela lobaki ke nzembo wana ememi sanga ngambu ya kosakana te et puis na yemba kango susu te na ba concert ba pekisa nga yango donc ezali ata ba pekisa mais ayemba déjà etikala nzembo ekufaka te donc ndenge ezali wana ata kufi mais nzembo wana ekotikala kaka kabongo eko changer rien. Donc, et là, il y a une question dans les alliés. A oti koloba kaza mu Congo. Batu bakufa ki na ba Congo e belé na ndenge ya kosakana te na siri na yebite soka zaki na Kishasa soka zalaki awa. Ba temi ya koyemba na uta koyoka ndeko moko uta kolobawa ke okoki koyemba te ko finga. Est-ce que akoki koyemba nanu te pona ba mort o bakufa ki na ba Congo? Pona ye lobela ki ye nini ba ndeko na ye o e belé même soka lobi ayembela STT. Natali nanu région na ye. Oh bah tu vas koufaki. Souci oh en tant qu'artiste mon Congo les sous en plus. Est-ce que mon kumba wana ya ba Congo wana akoki ko yemba yango te? Alors na ndina tourner les sous. Est-ce que Félix Wasekwa pona yo okoko kufa martyr te? Wana ndena sukisi zone sila. Wana kanya ngo to na plateau siguro. En tout cas merci. Ce que moi ezali parce que nayebi ba martyr ba kufa belé ba kimbangu ba lumumba est-ce que yo kokoko zala nani ba tungulu ba chibeya donc ba twana nyoso bazana makila na mai lokola yo est-ce que yo kokoko zala sima na bango te po biso plutôt tika rotila au monument wana na tuna mutuna ya suka yango. Merci de Charlie de peur que tout va nous se répéter nous on des fois dans la téléphone comme ça ouais vous allez ndana kota ikalawa comment présentez-vous comme Mboko Zobenga la question na yo. Alors papa on a déclaré que Nabo Sanaki ngai ndeko résistant na kota ikala ndeko résistant ni lobepe sa milio bon ngai na pesika mbote na ndeko Wasekwa
Nanga le barabo, nous on bien. Bon, n'a pas si mbote de quoi c'est quoi. Bon, et là quand on a le barabo que m'a regretté mingi dans le sens que nalanda ki moi d'interview moko boye ya batu ya Kim ezo sala ngai passe mingi na ngala landa ki na ba Congo mikili wana que information zo leka bien te na kati ya Kim wana ngala zaki na Kim na mona ki ndengi bato Kim bazo souffrir mais bino ba musicien bozo pesa information bien te na kati ya Kisasa parce que bato bazo pesa tu soit disant ya wera azo yako beta masole ba combattant na sens mususu oli aloba ndengi ba combattant bazo se ba rezo revendiquer ba masole na bango mais ye azo loba muto azo ba sens mususu que non bana poto bazo yo kazuwa parce que ba musicien basomba ba parler ba musicien biso to pesa ba musicien mbongo ndé ba musicien ba comme na mbongo et puis ba aussi la politique mais réalité ça ndenge wana te ozomona mais il faut bon la vérité ngai problème na ngeza li que total la lokola ngala zaki na Kim na moni yo ndeko se quoi oza congolais lokola nga mais ngala kiti na Kisasa na moni à partir aéroport ya Njili ti kokoma na boulevard Lumumba mabuni ya danger mais avant la bima l'aéroport ya Njili wala tia Kisasa kala mais avant l'aéroport ya Njili parce que c'est $50 pour la foot à $50 mbo wale ke na wapi pour bongisa ba nzela wana mais si qu'on est résistant azo réclamer ba droit na ye allez ba tout soit disant wera ba ganga kuna Kisasa oh non ba la poto ba tika ko sala ba bêtise wana mais wala ils ont fait révolter biso hein nous tika nanu soki boni ba na poto ba zo réclamer ba droit na bango Bengi papa éloignez-vous il y a poste nabino pour créer cacophonie la 4e émission moko eza très importante selon la masolo ya kosekate ezali papa ya batu ezali awa vraiment beaucoup cette émission na invité la mission respect il y a ko s'éloigner à ma poste nabino parce que tout sur la masolo il y a vie paix à mort. Merci mingi. Je crois que ndeko résistance ça malomba muto pesa ndeko ya bengi na téléphone impossible. OK, na aussi dans le mbango mais ngai eloko zo sala ngai pasi parce que bandeko bazana Kisasa bazana information te. Il faut bino ba musicien bon informer na ebite boza lokola ba prisonnier kuna na Kisasa bozo ko informer peuple congolais te. Garçon nazo osala émission la Congo mikili azo kosa ba kinois sans mususu. Il faut expliquer ba résistant eloko nini basala oposa. Ozomona parce que mutu lokola James Kabarebe oyo azalaki rwandais alongwe na Rwanda aina Kisasa comme un ministre de la défense ce qui chef d'état-major ya Congo lelo yo a se retrouver ministre de la défense na Rwanda allez lelo yo bilo bo applaudi mutu lokola Kabila mais mutu wana ce qui soit disant Kanambe ce qui nani wana na biku tupa ya utate mais er moko comprendre biloko ba résistant bazo réclamer ba résistant ba na besoin na bino mboka ebonga problème c'est ali que tout wana lokola wera azo ya wana azo kosa biso oh non boy akina Kisangani akikosa biso oh non beaucoup ça le raïs allez muturai la Congo mikili aya bonga oh non te asanga ni politique te mais waza kosanga na ba congolais hein sikoyo et comme si le Congo ennemi entre bana poto na bana kini ba ebi réalité te bino ba musicien il faut expliquer bana kini que en tout cas bana poto bazo réclamer et le komoko boy na ebi ke okondo bana ngote na ebi ko okondo ngote parce que eza na danger comme bino sur le corps ba prisonnier na ba député comme ba prisonnier
ozomona mais botika biso pe ba résistant to sala oyo biso to sala poto musique exacte parce que